ingeta, 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 bokota, 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 la famille, bokota, awa, makambo sur makambo, awa, dossier sur dossier, awa, dossier, affaire sur affaire, bandekonanga, makambo sur makambo, kandenge, bisonyo so, tozo beta lisolo, awa, concernant JB Mpiana, bandekonanga, kolala kolamuka chaque jour, tokomika kanaba dossier yasika, kolala kolamuka chaque jour, tozaka kanama makambo ya sika ya oyo est concerné toujours et encore JB Mpiana. Ebele ya batuto ebi JB Mpiana aza moko ya ba musicien ya mboka na biso oyo penza ayemba asala penza makelele na Congo na biso bandeko na ngai ti lelo oyo banzembo ya JB Mpiana ezalaka toujours et encore à la in ti lelo oyo banzembo plutôt ya JB Mpiana esalaka toujours et encore mbutu ya makasi sur les réseaux sociaux. Bandeko na nga makambo ezali bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Étoiline Inès TV. Bienvenue na balandinyo so yakala, bienvenue na ba onyo so yasika. Kaka ndenge toyebisaka bino boyeyi et encore boyeyi malamu na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Tokosenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo s'abona kabongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka que à chaque fois que songi officiel arobanotia ka ba vidéo ya sika boko zala directement et encore informé na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Lelo la famille to yeli bino lisusu bandeko nanga JB Mpiana ka ndenge na utaki koloba JB Mpiana aza à la une mikolo yo ezaka katola la tolamuki na ba dossier ya JB Mpiana nini lisusu e komeliye. Ebele abatu bakozala penza na posa bayeba, ebele abatu bakozala penza na posa bayoka ke pasa na vie ya JB Mpiana nini lisusu après surtout liwa ya mwana na ye na kombo ya Océano Mpiana. La famille lelo oyo toye na moi deux versions ya côté ya maman na biso Nicole Longondo ba explication moko eza moi clair ya côté ya maman Nicole Longondo lelo oyo tozo découvrir Océane Mpiana soki réellement azalaki mwana ya JB Mpiana to azalaki fille adoptif ya JB Mpiana soki tokoki kolobango bongo. Et à part ça eza na makambo mosusu lelo oyo JB Mpiana akendaki ko renouveler alliance na ye na Nzambe. Bandeko nanga toza na ba vidéo ya makambo ndenge e salamaki. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, pe ezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, e lamuki, feti e zongi, ba mama e, ona ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mobulu makasi, tope lalakate, tozali na solution na gavker, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo, otungisama mingi, na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, gavker, golo solution, perte de poids, naturellement, okokota salle de sport, teo, kisi ya comprimé, pe injection, na gavker, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela.
la santé n'a pas de prix. Quand ndenge toyeb sarabino, bate la santé na yo, soki okotikala ko bate la santé na yo te, mutu moko te okotikala ko bate la santé na yo te. Yango eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu, eza toujours ya bien. En tant que mutu koyebaka ndenge nini ya ko bate la santé. Soki omoni ke na nzoto na yo ozomi yo ka bien te ekozala malamu bate la santé, benga Grave Cœur na lombangu aya kosunga yo. Kande tolobaka toujours et encore, Grave Cœur azawana asunga kabandeko nyonso oyo bazana problème ya oyo etali makambo ya santé. Ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango lelo na ebike boza ebele oyo mukolo ya lelo bozo célébrer ba anniversaire na bino. Kande na yebsaka bino ko célébrer anniversaire ezalaka toujours et encore lipamboli. Tant de personnes baza lisusu na bisote ebele ya batu bakufa. Soki yo de ton côté nzambe azo batela eza toujours ya malamu, eza toujours ya motuya koyebaka ndenge nini ya kokumisa nzambe, ndenge nini ya kotombola surtout nzambe na ndenge moko ya kitoko. Yango toye ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o bazana matanga, y compris papa chéri Jibe Mpiana yepe azana matanga ka ndenge boyebi mwana na ye akufaki, mwana na ye autaki kotika biso bien ke basi bakundi mais toyebi kaka non matanga ezali azolela kaka. Yango bandeko na nga toye ko présenter ba sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o bazolela papa akufi, mama akufi, oncle akufi, tata mwasi akufi, mama kulutu akufi, de partout o bozali bisika nyonso bozali bozolanda biso toye ko présenter bino ba sincères condoléances. Courage na bandeko na biso nyonso o bazoleka to bazolekisa ba moment moko très difficile. Je sais que mosusu dans la vie to komaka na ba situation mosusu ovandi penza okomi komitu na 1001 questions olobi naiba ya nani, nalia ya nani, nasala nini, mabeni nasala na mokilo yo. Pourquoi makambu na nga ezo simba te, pourquoi yanga ezo simba kate, ya batu mosusu ezo simbaka. Na ebite soki eza voyage, na ebite soki eza libala, na yebite soki eza mabota, na yebite soki eza nini. O nyonso etungisaka yo, eloko oyo Etoile Nines TV na équipe mobimba toye koyebisa yo lelo oyo eza kaka kangama na Yesu, tingama na Yesu. Oyo ezalaka impossible na miso ya batu epa ya nzambe na biso ezalaka toujours possible. Donc soki okozala toujours na kondima omona ke makambo na yo nyonso ekotambola malamu ekokende pe bien mingi makasi. Voilà. La famille, tokota, dossier sur dossier, makambo sur makambo, awa ya somo concernant Jibe Mpiana. Bande konanga na tie la bino na no video moko ya Jibe Mpiana, azo kende ko renouveler alliance na ye epa ya nzambe, na nzambe, tout lo babongo, epa ya nzambe teme epai, na nzambe plutôt. Azo renouveler alliance na ye na nzambe, na église ya catholique epa ya basango za bongo akenda ko renouveler alliance na ye na tiela bino na moi vidéo wana to landa vidéo wana na bukebi et après na kozonga pona ko sala moi analyse. Voilà, na bandi ebele abatu tozomona wana eza Jibe Mpiana oyo alati chemise ya vert ya jaune plutôt, eza Jibe Mpiana aza na église catholique akendaki penza kuna pona ko renouveler alliance na ye na nzambe. Alliance oyo akendaki ko renouveler yango pona ba makambo ebele oyo ekomeli ye. Ebele ya batu biso nyonso tomonaki Jibe Mpiana, entourage ya Jibe Mpiana batu bakomaki kokufa. Tobandaki na Mignon Saguin oyo akufaki. Après kokufa Mignon Saguin ezalaki na neve ya Jibe Mpiana oyo pe ayaki kokufa. Après neve na ye toyaki komona lisusu ndeko na biso Zulema, je m'excuse, oyo pe ayaki kokufa. Après kokufa ya Zulema toyaki komona lisusu mwana ya Jibe Mpiana na kombo ya Océane Mpiana oyo pe akufaki atikaki biso. Et ensuite toyaki komona pe ex danseuse ya Jibe Mpiana oyo ayaki kokufa.
eyaki kosala mwa mbutu eyaki kosala makelele ya makasi sur les réseaux sociaux. Jusqu'au même à présent, il y a de ces personnes oyo batambolaka bazoloba toujours que mutu azoliaka batu wana, mutu azolekisaka batu wana, c'est bien lui JB Mpiana. Biso nyonso toyoka yango, il y a même des prophètes o baye balobi. En tout cas, quand ndenge boyebi ezo sala pasi parce que ngana lobaka toujours ezana ba situation mosusu hein. Tomitia nanu na place ya baninga. Ovandi penza omilobi yo moko, si c'était moi, qu'est-ce que j'allais faire? Ezalaka bongo. Alors, na côté ya JB Mpiana, bien que abandai ko garder silence, atikala koya ko briser silence te, atikala koya pe sur les réseaux sociaux pour na koya ko se défendre te. De son côté, avandaki penza kimia. Avandaki kimia, mais eza makambo moko ekota ye. Ekota ye penza na motema. Bisika nyonso abandaki kovanda, abandaki penza ko sentir que non, mokili ezoloba pona nga, mokili ezolobela ngai. Ata soki lelo oyo na kosala semblant ke na yebi te. Soki lelo na répondre te, soki lelo oyo na kovanda kimia, eza na parti ya batu oyo bako croire ke na tikala koboma mutu. Eza pe na batu, parti ya batu mosusu oyo bako croire ke nga mutu nazolekisa bango. C'est ainsi que de son côté, JB Mpiana alamukaki atie komona basango ya église catholique, atie ko renouveler alliance na ye na Nzambe, atie pe basango ba prier po na ye. Soki eza peut-être makambo mabe oyo ezolanda ye, yango ekomi kobomisa entourage na ye, en tout cas elongwa na vie na ye. Bandeko, na fongola mwa parenthèse pona bandeko na biso mosusu o bayebaka dans la vie, eza na bantu mosusu hein. Oyebi na yo likambo te, otikala kosala na yo makambo te, otikala koyiba ya mutu te, mais omonika ba mabe moko ekomi kolanda yo. Na makambo nyonso ozosala, ozomona mabe moko boye ezolanda yo. Mais yo moko soki ovandi na conscience na yo, oyebi ke en tout cas ndenge naza boye, natikala koyiba eloko ya mutu te, natikala kosala mutu mabe te. Mais mabe kaka ezolandaka yo matin midi soir. Alors ezalaka toujours malamu, zwa conscience na yo, lamuka kende koluka elongi ya Nzambe parce que soki okolunga elongi ya Nzambe te, eza na mutu moko te oyo akoya kotelema, akoya kolamuka akende kolukela yo elongi ya Nzambe, ezalaka bongo te. Donc yo moko oza supposé ya kolamuka ya kotelema kende koluka penza elongi ya Nzambe, eza bongo. C'est de la même façon avec JB Mpiana. De son côté, amonaki ke non, situation nzokende mabe. Soki na kovanda boyi, na entourage soki mutu mosusu akokufa, batu nyonso bakoloba kaka ke non, c'est JB Mpiana. Ye mutu azobomaka bango. JB Mpiana ye mutu azoliaka bango. Mais ekozala malamu na lamuka na kende. Soki eza na eloko ya mabe elandaka nga, kasi na leka na nzela ya Nzambe, eloko ya mabe wana elongwa na vi na nga, batu bakufa te. Soki pe ezanga te batu bazokufa na nzela na bango, comme na kepa ya Nzambe, batu bako continue kokufa. Eza bongo. Hein la famille? Biso nyonso tomoni. Na moni ebele ya batu na ba commentaire bazo finga papa chéri, bazo finga JB Mpiana ke eza ba aventure JB Mpiana zo sala, batu mosusu bazo loba ke non, alingi ya kuflate batu. Pourquoi? Parce que ayebi ke ye mobomi, ye mutu azobomaka sikoyo alingi abatama na kombo ya Nzambe, batu bakanisa ke non, ye kutu akendai komona basango akoboma batu na ndenge nini. En tout cas, Congolais tozaka batu hein. Congolais azaka mutu oyo alingaka na place ya kotia polémique te akoya kotia polémique. Congolais azaka mutu oyo alingaka na place oyo penza likambo ezali te, Congolais akolinga toujours aya kotia likambo. Congolais aza mutu moko bandeko nanga olie oya ko encourager JB Mpiana, oya ko soutenir ye que na makambo o nyonso elekeli yo JB Mpiana, toye ko soutenir yo à 100%. Mais biso ba Congolais musala na biso ezala kaka omonaki ye kutu amataki, ye kutu akendaki, ye kutu asalaki boye. Biso ba Congolais ezala kaka bongo, ezo sala pasi pe mawa. En tout cas na moment oyo na eko sensibiliser bandeko nanga ya ba Congolais, s'il vous plaît, bo soutenir JB Mpiana. Eloko asali, c'est pas donné à tout le monde.
ezana batu mosusu bokoya koloba sur les réseaux sociaux bokoya kosala o nyonso bokolinga kosala mais ezana batu mosusu akovanda na ye manfu mais JB Mpiana de son côté aye kolamuka pona koya kotia mwa éclaircissement pona komeka kobongisa soki yende aza ya la base ya batu baza kokufaka kasi ake epa ya nzambe nzambe ya lola nzambe oyo biso nyonso ngana bino tosambelaka nzambe wana asalaki batu bakufaka lisusu te mais biso bakongole tina wana nyonso eza kaka bien te pona biso nayebi te soki tozolinga kaka mutu ya JB Mpiana ekweya wana nde batu mosusu bakosepela to ekozala ndenge nini la famille ezosalaka pasi en tout cas ta on mona ki ba commentaire ta on atanga ki ba commentaire na vidéo wana na vanda ki penza na lobi te Congolais azaka motema mabe Congolais azaka na comportement mabe Congolais azaka ka na bizaleli ya mabe Congolais akotika la ko changer te yango dans la vie na kilelo oyo na opesa ka conseil en général olingi osala makambo sala makambo pona yo moko ko sala makambo te keno na osala pour que population etala pour que population ebetelanga maboko okolela pourquoi parce que même population oyo zozela ba betela yo maboko na likambo malamu sali même population oyo bakoya kosabola yo même population oyo ekoya kofinga yo alors eza toujours bien sala makambo oyo lingi osala kanisa pona yo moko sala yango pona bien penza ya yo moko ko sala makambo ya bien te keno na sala pona ko sepelisa population pona ko sepelisa mokili en tout cas ogolela ekozala pe pasi pe mawa à part ça la famille kanenge na utaki ko betela bino lisolo te yaki ko vanda ba makambo ebimi ezala bandeko mosusu oyo baye lelo na ba audio ko bimisa ko luba makambo ya ndenge mama na biso Nicole Longondo la mama de Océane Mpiana que son âme repose en paix ezo sala kanga pasi à chaque fois que na lobaka kombo ya Océane na yokaka toujours pasi ezana ndeko moko aye awa koya ko luba mwa relation ya JB Mpiana na mama ya Océane ndenge bandaki na ndeko na biso oyo na kombo ya Frank Kaesa o bazolo bateno yende papa biologique ya Océane Mpiana ndeko na biso ya mwasi aye kopesa mwa ba explication la famille en tout cas na olinga ba explication wana to landango biso nyonso na bukebi to yo kango et après tokoya ko zonga pona ko continuer analyse na biso s'il vous plaît avant na tiela bino na tu na yo nanu est-ce que aussi otienga commentaire est-ce que otielinga déjà j'aime na yo est-ce que au s'abonner yo muto sika déjà au s'abonna mais ceux qui au s'abonna te en tout cas qui mambangu au s'abonner et ko salanga malamu salelanga moi partage na 10 15 20 personnes 100 personnes et ko sala biso malamu et encore malamu mingi tolanda bande konanga tolanda nanu makambo yo ndenge zokende et après tokozonga sima pona ko continuer analyse na biso kaka ndenge tozokende na analyse na biso tolanda Maman Nicole, tant que na JB azalaki surtout na Frank Sekate, basi bakabwana ke. Et puis Frank Sekate n'a jamais ko vendre ndako moko na Maman Nicole. Batikala ko vendre jamais ndako moko. Tant que Maman Nicole a commis na JB, Frank ayaki ko bondela ipo bazongana, mais Maman Nicole atikala jamais ko linga bazongana. Atikala jamais ko linga bazongana. Omoni mobali soki mwasi aboyiye. Bazalaka na eloko moko boye na kati parce que yete mutaboya ki Nicole nde mutaboya ki ye wana kutu Nicole akutana na pena JBT ezaba makamu na bango na kati ya couple oye ilikanaki mwasi amonaki ke non nakoki kovanda no lisusu te Nicole ayi koboya Frank Seki nde après nango wana ayi kokutana na JB tango akutana na JB Frank Seki asa tikali makambo ya sima le passé Nandegi Nicolas Zizemi. Nandegi Nicolas Boti. Franck Seki a sur na page te. Merci maman Marthe. Sikoyo, naissance ya Océane, comment ça a été aperçu par l'artiste et musicien JB Mpiana? Non, Nicole Tonga Boti, JB a na voyage, a na Afrique, avec awate. Biso to zalaki awa na poto. Mobali nangai mutakompagna Nicole na maternité. Azana basi musu na vie azoki te po teleka Longondo vraiment na vie. Mais tant on ba ke mwana nanga abotami quelque part na koya.
ndo moni ko mema mwana wana kaka bato mokili nde nazoloba oyo bayebaka histoire te bayeba komonte obi montage ezali eloko moko bazolaka yango ta vite papa bamonte eloko ekomi mpe ya solo yango babi lokuta eyaka na sincere vérité yaka nango kana bescalier toza na nzambe liboso na biso loba mwana akoti na sa mabele ya solo ezala kaka bwana mwana yango ya tata yango te je vois mal que un enfant oyo akufi na kokufa na kokimile boye nanu kutu na sa mabele atoki nanu te nanu kutu na sa mabele eloko monde me bokili ezoboma esusu eboma bapara na ye nadia biso mutu tosala ba biso mutu bema bango na l'église Nicolas yebaki bible te nga mutu na évangélisa ye na kumba une église assemblée merci ayakoli bible ya maboko apôtre Richard Kiangata bokotala ba video ezali mbana nyonso na mike bayeba na bango nde basambelaka te bana na bandi ko na église na nde pe ba strateta espace ezalaki na tata ya mwana wana e vrai pona mukita bata mokili kaka mais nzambo to bondera toucher motema papa a récupérer mwana na ye a récupérer ka mwana na ye na ba prière et mwana wana baye ko bengisa bango na kishasa ndo moni famille mobimba pia na bayamba bango batikala na contact na ba parents na ye na bana wana nyonso basangana grand frère nga na bika tika bana te kando kozoloba jibatika bana te akosundela mwana moko quelque part te oyo komi sko bazo tia mutu pression moko akoma na équation moko même nzamba sepela na ete donc mukila zo pousser ka mutu ba keza yanga te ndeza bakangi mutu bazo na loko te mais ba tellement ba betie mingi na suka bibon de toute façon nga mutu na salaki non pendant tout ce temps là papa on a nani frère qui sait kazaki pa ko peut reconnaître moi na ye tu kazaki ye mais bozo zela mwana lala na mabele mukile loba nadia merci na dire ko sali to loba ki lelo ndeta peut-être ko kito loba po biso babi matanga sila ke pa bapaya mais pas ba kolo na sila raté biso to ana na pasi mama mwana na zaki na venir moulayi une belle fille comme ça tu vois tout le monde sur internet partout dans bazo tcha et lelo nde bazo beta mabanga bongo so sala motema pasi mais quand to loba lingali kambo zo loba za nango preuve et puis nzambe la lola considérer yo loba mais so considérer tous ces pays ici bato boti bana to na bana na ba famille. Faut pas quoi ça ba déformatoire le kuta bon monter soit moboko manango solo maman mwana za na sazo le la mwana mais bozo bon mais sous bozo la besoin d'alanda ton ndenge nini ya hein ba analyse ba to ba pesa ba analyse ba to ko analyser même bien té on regarde seulement mais nzamba lo la pambola yo ba o ba yebi ke li solo to lo ba za lu kuta biso to ba proche biso de tolande le fils spirituel à Océane na so ba maman pasteur ya Océane papa Richard Kiangata na Rose Kiangata biso tolande ba fils spirituel to zo témoigner ba nzamba lola to bima ba faux serviteur de Dieu mais tant que des serviteurs des servants de Dieu je te témoigne aujourd'hui maman c'est la fille bien la foi de JB Piana asa mwana mukulu likambute ono so ba bimisala sima biso ba sala nzambe to confirmer peut te persisango que asa mwana mukulu batika papa na tranquille batika maman mwana na tranquille basi ba perdre déjà bazo sur les lomo sur la makasi oya makila ba ko déclarer ba mi ba les ali sous-souté comment vous voulez tuer les gens comme ça hein bazo sur les lomo ba déclarer sous-souté ba mi ba les pour mwana na kei mais siko bino bazo continuer ko bomba bango ka bazo tala ata bino bazo batuté maman hein yango kana mataki pour intervenir maman merci maman Rose merci beaucoup merci voilà de retour na bandi ebele ya bato touti kolanda touti koyoka makambo ndenge ezali pe makambo ndenge ezokende la famille kande na lobaka ya ko commenter penza ebele ezate na bandi biso nyonso toyoki je m'excuse tozo yoka biso nyonso ndenge bandeko ya kote ya mama na biso Nicole Longondo bazo ya ko défendre bazo pesa pe ba explication na bango na ndenge mama Nicole ayaki kozwa zemi ya Océane na ndenge akendaki kobota Océane bandeko nanga en tout cas ezo sala pasi penza pourquoi parce que biso ba congolais air mosusu na yebaka te air mosusu na mituna kanzambe est-ce que congolais air mosusu azalaka na motema to congolais azalaka na motema te. Pourquoi je dis ça? Parce que biso ba congolais air mosusu likolo ya mbongo to zalaka lisusu besoin ya koyeba te ke makambo oyo na zoloba est-ce que ekosala ndeko nanga bien to ekosala ye bien te. Mais biso s'il s'agit ya koya koloba to ko préférer na biso to ya koloba. Biso ba congolais to zalaka bongo. Biso ba congolais pe to kendaka na biso bongo. To ko préférer penza oye olobi na yo nyonso oyo okolinga koloba. Mais to zalaka na makambo te ke non ovanda penza neti mutu nyonso yo moko omilobela ke non soki ezalaki ngai eke mwana azate
to mobali azate lelo oyo mokili ebanda kaka na kombo o mobali na ya salaki o mwasi akendaki o bana basalaki bana bazongaki eske na kosepela te me biso bakongole wana nyonso bandeko na nga totalaka yango te tokipaka pe yango te yango ezosalaka pasi pe mawa en tout cas na ye kosenga na bandeko na biso ya bakongolais s'il vous plaît bakongolais nyonso o baolanda biso de partout dans le monde je sais que vous êtes nombreux vous êtes nombreuses oyo bolandaka biso na ye kosenga bino kaka faveur moko na osenga mibale to misato te me nasengi ka faveur moko s'il vous plaît totika mwana ya Jibe Mpiana Océane Mpiana apema na kimia totika mwana wana akende kopema na kimia eza kaka demande oyo na osala na cher compatriote eza kaka demande oyo nazosala na bakongolais nazosala demande mosusu te eza kaka demande ya koloba keno totika mwana batu akende kopema na kimia na se ya moi oyo ndenge toza boye biso nyonso toza bapaya na se ya moi eza na mutu moko te oyo tokoki koloba te keno ye akotikala kaka libela na se ya moi akotikala kokufa te aza te biso nyonso toza baleki nzela biso nyonso lelo tolobi nzambe akoki kobengisa biso alors lelo oyo soki nzambe ye moko aye ko permettre ke Océane Mpiana akende kopema na kimia ekozala malamu totika mwana batu akende kopema na kimia akende kopema na pete nyonso eloko nini oyo esilaka te eloko nini oyo esilaka te bandeko na nga ata kutu oyo tolobaka film ya Jésus ebanda pe esila ata kutu oyo tolobaka eza na bambala mosusu ebanda epi esila mais pourquoi situation ya Océane Mpiana tozo mataka nango kaka tomati tokiti situation moko etikala kosila te bandeko na nga pourquoi tokoki kotika te ke Océane yango akende kopemaka na kimia bandeko na ngai ata bino moko donc nzambe asalaki erreur ya makasi ya koloba keno Océane akende opema et puis pour votre information la famille qu'on se le dise il y a de ces histoires ngana lingaka nanga toloba penza la famille Océane atikala kozala star te papa na yende azalaki star soki boza na makambo ka ndenge bofingaki Jibe Mpiana awa bosabolaki se kosabola Jibe Mpiana ekozala malamu bino bo continuer na bino ka kosabola ka Jibe Mpiana pourquoi parce que bomesana na bino kosabola Jibe Mpiana mais ya oyo etali Océane botika mwana akende kopema botikala komona mwana wana na ba interview keno yango wana Océane Mpiana aleki na ba interview ayekoloba botikala komona mwana wana te abando sala makambo na ye ya koyemba azokendaka ba répétition na ye ya koyemba na ndenge ya ye moko atikala ata jour moko te keno yango wana aye na ba plateau soki na plateau ya nani pona kobeta masolo ke ndenge eza boye na suspectaka papa nanga azalaka papa nanga te botikala komona mwana wana te tina ndenge akufi alors mutu oyo botikala komona na ba réseaux sociaux te aza mutu oyo o lelo bokoki koya lelo bobanda kovandela sur les réseaux sociaux pona koloba keno aza mwana ya Jibe Mpiana ata soki azala mwana ya Jibe Mpiana ya biso nini na kati ya yo oyo mutu ozokende na makambo oyo neti mutu aliboma ya yo nini na kati soki aza mwana Jibe Mpiana azala mwana Jibe Mpiana yo ndoko ya kolamusa ye mwana si akofi botika mwana apema botika mama na ye na muma oyo na minute oyo azolelaka mwana na ye totika mama wana alelaka mwana na ye oleke biso to yaka na babuzoba to yaka na bamakambo oyo ezanga katina to yaka na bamakambo oyo ezanga kamutu ole to réfléchiraka na makambo mosusu mais biso bakongole ka makambo oyo ezangi tina makambo oyo ezana buzoba yango wana tokovandela matin midi soir sur les réseaux sociaux je m'excuse ezo sala pasi Congolais tika ki motema mabe. En tout cas, ça m'étonne vraiment comment il y a de ces Congolais oyo bazo soutenir ba chaîne wana bazo ya ko confirmer que non Océane Mpiana atikala kozala mwana Jibe Mpiana te. La famille azala mwana ya Jibe Mpiana, azala mwana Jibe Mpiana te, ya bisoni nakati et au-delà de ça,
soki aza mwana jibe mpiana to aza mwana jibe mpiana te nde akoya kolamuka ntango azalaki na bomoi bamakambo badossier oyo botikala kotambola nango te kaka lelo mwana ye kokufa nde toya kozongisa toya koloba kino azalaki mwana jibe mpiana mais ça n'a pas de sens. Asi akufi azopema na ye na moma oyo azopemisa nzoto na ye. Alors eloko malonga ya kosala ezake to vanda na biso kimia to pesa courage na jibe mpiana to pesa courage na mama na biso Nicole Longondo yango nde biloko oyo biso ba congolais il faut to sala ke to yaka to bandaka ba live matakita jibe mpiana kutu aza papa na yete jibe mpiana kutu amataki jibe mpiana kutu akitaki, ça ne sert à rien. Ezo sunga na eloko moko te. Tandis que soki tokoki koya na bamakambo mosusu oyo ekoya kosunga eya kolamusa bandeko na biso mosusu na bamakambo mosusu ke toyaka na bafitilité sur les réseaux sociaux, en tout cas eza nango bien te. Totika mwana batu akende na ye kopema na pete nyonso, akende na ye kopema na kimia nyonso kaka ndenge batu mosusu o bakufa bazopemaka. Eza bongo. Bandeko na ngai yango analyse kaka nalingaki na sala na bino, nalingaki penza na partager na bino na ba audio kandenge zobimaka bino moko boyebi musala na biso ezalaka toujours et encore toyaka pembeni na bino pona koya ko partager. Bo permettre nga surtout na yebisa bino bye et à la prochaine.